Yo formateur bana balekio. Oza formateur ane. Yebi ya génération ya faire la Jésus de Niance muta na ba leader wa tout muta linga na chance ate. Gilles qui baisse. Ya BCBG. Ouais. Et parmi la deuxième voix vraiment Nandi Maraya Zati. Nicodème. Journaliste la deuxième voix moché. Pas nanga bébé chanteur. Pas nanga bébé chanteur. Oh, c'était Nini. Oh, c'était Nini. Kongolegi ko fiba bonbon. Grâce misi la sexy. Bato baloba ki mingi pona grâce. Studio NC. Bato bafinga ki mingi pona grâce la sexy. So kitoko. Mama ya kotale la sexy. Dimitri Balodore ya kotale la sexy. Ale Django ya kotale la sexy. Héritier Scramé ya komone la sexy. Yena maseza magic clear. Mama ya kotale la sexy. Martin Kapika, Tracy Pro, la même magique. La famille Mizi, non si mais sponsor à Makate. Unité d'élite Bomonier, la sexy. Yemoko Serge Kabamu. Attaquez, Jerry Yari. Élite, Kongolenge. Allez, t'as pas la Kongolais, Mabosaka. Allez, t'as pas la Mokatimbile. Jolie Pelé Pastoral. Calvin Elengi, KPL, Sandra Kazadi, Christophe Moura, Kazadi, Kongoma, Elengima, Dania Smith, Elengima, Elengima, Greta Bizila Desi, Elengima, Salut fidèles internautes de l'émission Chéri Fred. Aujourd'hui, j'ai un réel plaisir déjà à présenter une émission. Mais dans la Kanda, il y a un micro qui faire des émissions en français, cela ne veut pas dire que vous mesurez si c'est 3 mètres ou combien de mètres. Mais on ne le fait pas à des fois. On a un sentiment, il y a un sauce. Biso ne toba congolais, ba biso ba portugais, ba biso ba anglais, ba biso ba espagnol. Mimi kwa kala kote ki makambo David de Wembe, Merlin Michuri, 1 minute de silence na kitaki déjà pour na yebeke na otanga kombo, 1 minute de silence. Des garages de Milan, Neves Pablito, Jocelyn Follow. On a dit la fraise, on a tombolelo. Pour na yebeke funa tombolelo. Emili Kikeba Calcio, Emili Kikeba Calcio. C'est-à-dire qu'il y a un abisso moko, oui, salaka, makambo ko to ana izala ya ofana. Papa Thierry, omoni ke to salaka ndenge to yokanaki. Ya omoni lelo biso rabatu to sa to mimina bino ba information fiable. Na zongi sina ngelongi po ya za vibration. Tanga vibwaka. Na yeba te to zoeka mama na loyembo. Pour comprendre que to za nayi. Sandia kura salamaka na kusirkui oyo usali na zoto na ngai ezangi singa maloba puissance akuna yo blanchiore désolé qui allait vers ma sokolo ikwesinga kaostino maemba kwa ma Patrick validata licence à plaisir ya munangai pour jouer à la tibra saravana kana bande la digalvanda zizo mondele DJ Stuka Leon Kaelo Ekakola mira. Vibration na ebike. Olamu so salima solomo owe. Obike ngai pendene na abanga kana ngafana na yo. Bolimbisa nga ba Christian Fumunzi ba Wilfried Fumunzi. Bolimbisa nga ba François Masana. Vibration. Ouais. Vous avez na kitoko boy vibration. Ba secret za non. Secret za la discipline. Olingelo ko salaka. Discipline ya voix na yo kola la pe attend donc vous aurez sérieusement na boulot en plus coaching ça y a bien pas coach na biso Jésus de Niance mon président que je salue en passant faire la Jésus de Niance le serveur central de la musique africaine toujours coaching a bien soko yo ki yango yango ka voix ezala kitoko de respect ya musala quoi vibration déjà yo
Tout ça, il y a Yosa, chanteur deuxième voix, Nakata groupe. Ouais. Lelo, est-ce que vous méritez vraiment qui deuxième voix? Nous avons mérité pour Oyogaranga. Nous avons sepelé la rapé. Yo moro lobby ba excusez aux la fanatique à vibration. Donc nous avons mérité. Il y a un moment où on petit Lelo n'a pas mais la gestion des niens nous avons mérité. Nous avons coaching bien. Lelo, qui t'a inspiré tout d'abord dans ma musique? Puis dans la deuxième. La deuxième voix vraiment m'a inspiré. Donc il donne la mère à King Kester mené en avait na ready à Messi Bailo Kanto. Basé belé mais dès on a vraiment sur yo kabango. Ça ngelo mo. Nous sommes basala pe ba effort ba loko ba J3 de mingo pe basala ba. Banani? Ba J3 ba deuxième pe ko tsepe na liste. Eh, ngamona leki na ochana liste wana ndi. Ngana otanga ba grand ya za grand te. Ngana otanga ba grand chanteur ya za grand chanteur te. Ba Oliveira ba lelo bandima ba ba. Si bana mas ba mas ona tu ba yemba bien mais ba za ba grand te ngana otanga ba grand ba pesa nga sentiment bo yemba deuxième voix. Ba King Kester ba vient nga ba ilo kanto idole nga ba ilo kanto na King Kester devi wana. Ba pepe kale ampana question nga ipenda refrain na koti penda boy na bibe no sala moi debiloko ata moko il y avait King, il y avait Ready, il y a pas pepe kale et ça la pe moi yo ko kapenda ko incarner va voir ngana vandi na mokilinga na zimwa site na kimubangera ngai na kosala nini Nzambe ya mpungu atindelinga bolingo ikelamu ya Nzambe zaki na feza makolo na makolo ngai na kosambela kanzambe abakiselanga mikolo amuranga ina ye tobota ya biso bana tosala ya biso libota menye ai solo baninga bakomi kotuna minkalo na minkalo naleki soki basomba liwa na mbongo na kosomba kaya ngai liwa talo mingi na miso ya Nzambe mokonzi lutumba nsemaro nakoike place bozali to continue toujours kolela kambo ya mishu ya motema nanga zonga pokwa ngala kati ya wale yokokende okotika kama waga hawana kati ya motema oyo emesana kubita pora boy papa fraise n'habite vraiment n'habite venda vibration le loup au prière fait rigola au côté de na kati ya orchestre ezalaki par recommandation to ezalaki bablo moro vraiment bo amema que tout ça la peine test donc akokota na ngai pas faire rigola Jésus de Niance mon patron nazalaki de passage na commune ya Kinshasa namoni bato tondi na bar moko bo dim froid nini ya ote faire rigola zo sala répétition ye pas azalaki tazali na mikili na koti na kana na rap masa mo azalaki wana yebinga ABC ami des boss que je salue Guillaume Avakala ami des boss ya vakle aisa bi monu jeune wana chanteur deuxième voix solo ya solo nanga ba singo yembaka to na besoin chanter ngati na test c'était na olek directement singa bia wa fo chanter yemba to banga ngati na ye test c'était na des passages habité ato ça test c'était na yoka se ko yemba seki oza ko banga nde isaki bo sava yoka ko yoka yoki ngati yo fozala wa na obenga kwa tena nzembo nino sa benates ezaki na amour intérêt donc na beta ki beba teka guitare na improvisaki amour intérêt na ko mo après ça yaki pour ça zaki na poto eti na obenga pour amour intérêt comme ça pour yo bena foko yemba pour to kende ke bokila elongo na ba mes amis li kongana ngai ekitisa makako mingi tulutulu na ngai ekweisaka pakasa samimi kobi angana tikali bango bakabola basabote ngai lichochokolo ndombe bapimi elubu ya motambo na ye bapakola makila na bibundeli na bango merci vibration oka kena différent na bamasa ngwa na baline ebele na baline ebele ndenge Jésus de Niance akochanga vibration na baline ebele
tosa kaka coaching ozozwe pa na nga lobby yango na mbala moko tolobaki Ferregola aza formateur plus que formateur hein plus que formateur plus que on est te plus que ça te yende Ferregola plus que formateur pour ba masa msupe ba na mouvement ba animateur Jésus de Nias ayembi saka bango wana bana chanteur na niveau ya C na komi koyemba lelo grâce à Jésus de Nias. Donc ça plus que formateur. Pour formateur, il faut y avoir danger. Ça comprend. Pour ma formateur, il y a monde qui est yo formateur bana balekio. Oza formateur ane. L'hôtel a appelé qui ba leader ndé basé belé. Oko faire rigolo oko comparer na leader nini ya baba. De moi une génération à faire rigolo Jésus n'est mon patron. Leader monté na comparer na l'équipe on tout na champ. Biso ku bana neto l'équipe leader wa msusu bon yé. Auto yebi ya génération ya faire rigola Jésus de Nias muta na ba leader wa tout mutalinga na chance ate mena félicitera trop président Kabose yema na félicitera ya yebi chance otangeka po za mboka mo te to mboka mo te ya saba ko nga za Équateur to mboka mo te mais biso to ba congolais yebi so mission yebi so ke a coopérer na ba parolier te ami saint so la na ba parolier. Il faut que la pour yo mo ko za limité o bando za na ligne moko me ba yeli lo mususu kepeli mususu nga mana ko pela na ba paroli ba source d'inspiration dans les arano source d'inspiration la ngeza ra so na za à l'aise isolé nga mo bona comme surtout ra so na ra vena nga king vena nga bailo na iso dia ba idol so na yo ka bango trop inspirant nga makasi ba viwa na mbale ba viwa na ko na respectera bango te mena banga ka bango na sang oko edengai otangi na ngata 3 désimis de vena oyo na ndenga bien à propos de Zokabwana biso on l'a dit la fraise na tiré ba Rolanda na poso tangi na kaka mipsatu kaka ya pamba kaka po David Wembe pas sepela Merlin Michuri na ngai na mimi kwa kala nga na oide yo kaka pour esa la rara ndenge ba junior panda leke chu Adams business Dubai marque ko compliqué kaka je pour te déjà tu lembi to le la kaka nga na otangi la yo misatu kaka na obanda na ba orchestre o nga na osepela ne momoni wana to Nabana na Gilles Kibens. Il y a BCBG. Oui. Et parmi la deuxième voix, Nandi Maraya Zati. Ah, Zati. Merci. Toleki. Tu pas fallu deuxième nani. Comme nous écoutons nos obos, ça n'a pas fallu nani. Au moins, tu es venu là, comme on a banté. Là-bas, bah, vanité. Deuxième voix, on a l'occasion à la date. Yo mo kuto journaliste chroniqueur na no lokiko mo ba ye banité deuxième fois na occasion na Zati. OK, ibatika atika moko pe boza kine na orchestre. Nicodème. Journaliste wa deuxième fois mo che. Mais deuxième. Na seki. Te ye kutute. Innocent ambassant. Mutu ba pesi nzembo. Ba a voyager atika la raté. Ko voyager eza ko yebati. Ça va prendre. Ba pesi nzembo c'est bon, bonne chance na ye, master zone nzembo, bonne chance na ye, mais na ba deuxième fois où la génération na ko tchaka été. O tchaka été. Pas na ngaza bébé chanteur. Pas na ngaza bébé chanteur. Sans polémique na nenga vrai. Master sora oboya ko sa musique ayebi. Ça va pas na bébé chanteur. Et moi ça bébé chanteur. Pesa biso. Celle de biso moi. Ba vocal la kala. Vocal no moko kala ou vraiment tana kata orchestre Ferregola avant to kaba. Na sala ndenge nini po ebake na lingaka yo janilai. Na bomba na motema Didier Nzongo. Souci nanti mebo makastino maemba komi surchargé. Na koya kokufa bongo basalanga autopsie bayeba tina ya likambo. Poison to souci oui ça na kia derrière toi na béton na kia derrière toi. Boîte noire. Na boîte noire yo mi mona Ronaldinho na bolingo Christ itela. Simana yo awa
Laetitia Nzongo ya Serge Panda Jonse ya Choburumbala ya Vali Bolingo lokola moto Kasino Maemba Pablo Pachemola Ana Luboloko Dide Nzongo Mokonza Ngaba. Tellement toujours Kabouano déjà fait ça dernière liste. Vous comprenez? Ils ont engagé car ils ont bébé chanter. merci pour ça va monter na batutu ba Hollanda pour ça. Batutu ba Hollanda na banina na Angola na Luanda. Massa na ngai Christian Fumusi, Wilford Fumusi. Papi Maluku, le super boutou de la capitale. Maître Pio, le grand Mokombo son battant anesthésie. Azana tout le temps tika ngata encadrement qui toko. Na bosa ni pete Serge Tata Kibokolo, nganda Kibokolo, wana boîte Kibokolo, moto pele zo pela Dide Stuga. Monsieur Olinga ndenge Dide Stuga, ngana wana mfaka fa na mboga me. Yebi ka refalo so la ndenge moko boye. Na bosa ni te Nisha Ferrari ya Sek Didi Finzoni. Salomé Kavongo, moi ça pembe ya mbinga, Yvette Mazeo, vrai série mboko yo. Na bosa ni te Paola, petit nga Paola. Vraie série. Viens na casque futi mbeli muta mbongo ya solo. Jovens Bilele na Lukapa. Na bosa nite boss Gauzi Kebe. Bata mbongo ya mboka oyo. Edi Kitoko. Na bosa ni pete lisusu netinani lisusu. Pichukala, le célèbre Pichukala. Vrai jeune, à la rappelle pas vrai jeune, à la libre olympique, Pichukala. Donc, maman ça tout va l'inga vibration. Toi qui na pote na moi vient na la di Galvanda ya diva, Dide Nzongo Mokonzangaba, Blanqui Oredezo, Papi Chesko Mokonzi, vient na Stino Maemba, na bosa minte Laetitia Nzongo, Bébé Nzongo la mère de Jumelle, Harmonie Mita. Vient na Cherigola, base solide mobimba ya poto vient na Cherigola, petit na vibration yeyo. Aza toujours na rata parler au palais na ngai. To ba otu balinga ngai donc ba mote na bina bosanité et kakola mira de longues jambes électriques bien chargées. Maman ya ndako. Moi c'est le basi yo na maman ya ndako et kakola mira de longues jambes électriques bien chargées. Bon on yo salingi à sa vibration ko là déjà tous samedi, lobby dimanche tu as un concert de revoir. Tu as quitté nous à vibration plus 243 9 98 133 842 plus 243 9 98 133 842. Oh nous sommes à vibration donc on a des annoncés déjà. Ça n'est fini pour aujourd'hui votre émission chez Fred. L'émission ya ba gagnant, c'est-à-dire si tu carrément quoi boire un an congolais. Il y a un monte au sale la rabino comme ça là. David Wembe, papa na Davinel, na maman Nela. Tout ça randé ça là. Papa Fish. Il a dit la fraise. Chéri, papa Fish. Né tout ça là kaka. Merlin Michouri, Mimi Kwakala. Jocelyne Mafolo de Milan, Neves Pablito. Junior Panda Leketchou. Une minute de silence pour mon vieux le garage de Milan. Emily Kikeba Kalsu. C'est-à-dire qu'il y a un abisso moko. Oui, salaka. Makamamo koto anaïs ala ya ofana. Bongo te, bongo. Artiste tout le caramo. Mama kokatanga bolingo boyete. Atali lo basuka moya atikela ka famille accordenga. Na lobelo ne fils que j'étais. Des fois billet, des fois molamba tondaka na solo ntungai. Fungola nzungu na talatamba la jampamba di Nzongo. Babimbisa makasa na kwanga, ba client balela na palais. On a biloko ekoya. Ciao.